Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia. Ezayanga bino se Rebeka na yelisuko partage na bino kaka. Moko ya makambo ekomelaki ngai, raison nango vraiment penza ezalaki nini oyo ke bato bakoki koluka komenase mutu jusqu'à ke baboma ye. Ezalaki nini? Na tika nano moma o na maboko na Yesu Masia. Pote yende mutabateli nga, yende mutabikisi nga, yende mutakobomba nga, yende mutakoprotege nga tango nyonso po aza nzambe nga na mesana pe na ndimela ye na pesa bomoi na nga na ye aza nzambe akokumisa. Yawe nzambe na tiki moma o na maboko na molimo mosantu, zwa contrôle la nyonso, zwa contrôle la pièce, zwa contrôle monoko na nga ya makanisi na nga, zwa contrôle kolo tambusa nga kolo de début à la fin. Zwa contrôle la vidéo ope sike kokende bisike kokoma kolo mimonisa puissama batu na yo bazwa lobiko pe babikisama bato mabe babongola mitema bapesa bomoi na yo po ozali nzambe abikamo me na bao bakoboya kolo Yesu yo yebi ndenge yo moko osalaka mpe kosimba mitema na bango kolo kimia na yo epartage na kati ya video oyo etambola na kati ya video oyo ekota na bandako na bango boboto pe kimia vraiment na sengi Seigneur eza na mitema bana na yo ozali nzambe nguya mais puissance ne se manifeste kolo bisika nyonso pe bamema video eza na mai eza na zamba moto esalaka badega wana moto ya badega ekita mopepa monoko no ekausaka bibale bambisi ekufa pe kolo meme izelo ya mai ekauka kaka ndenge ozoba na bible ebongo bato bango mo bavandi kuna lisanga nde bakomona oyo ezali sort na bango kolo bible elobi salaire du péché c'est la mort yango wana nde bango bakomona tika bomo ekolo ekota bolingo na yo mpe monisama na bao balingi yo mpe na bosolo bao bandimi mpe balanda yo mpe na bayeba kopesa motema na yo bomba biso na makila na yo makila na ezwa contrôle na nyonso tobondeli bongo tolobi amen. On comprendre te pourquoi maman Rebeka bondeli bongo parce que à chaque fois ba vidéo na biso ba place les se retrouver ba place les kende donc ils a ba place moko malamu te bon même ba vidéo na biso na bisika mabe makasi pour na osala même bécatation ba biloko mabe munguna za tellement risé mon pepa mabe côté libato bato bazo réagir na ndenge ya mabe raison nini vraiment lesquels na za maloba mingi te akoyebisa bino raison mingi oyo vraiment bato oyo balingaki penda baloba basilisa ngai donc ye penda kweya nzoka baservante ebele oyo bino bozolanda oyo batombolaka kombo ya Jésus de Nazareth te bazali su baservante oyo bino bokoyoka te parce que iniaki kombo na Yesu bokeba doctrine ya bademo des ezopanza na sango mokili mobimba biso toza na eloko mosusu akopesa peuple oyo te kaka kombo na Yesu déjà ça suffit ememaka bikamo lobiko kolakisa bato kosambela kolakisa bato kolinga bible kolakisa bato po bible nde esika bakutana na nkolo apres ko molimo na nzambe nde akobatize bango akopesa bango mayele oyo bakososola bible oyo na molimo toza na kombo mosusu te akopesa bino kaka kombo na Yesu nayaki na internet lokola bato nyonso te nayaki na internet na lolenge na nga na ndenge na nga mais c'était pas le moment comme na ebisi bino na vidéo na témoignage mais oyo eza ya motuya oyo namemelaki peuple oyo ezalaki déjà mabongisi oyo nazalaki kobongisa oyo kolo na nga déjà tiaki nga na koteya repentance sincère donc eton nayaki penda na donc tolobaka moto ya losambo penda bamama batelema bakoma baguerrier basoda bafemme de prière babongola makambo ebele na bavi na bango nde les seules raisons oyo ke déjà système oyo biso toyaki kokuta soki biso basali ya lokuta bazali ya mabe bazali baolinga ya vrai te donc bango bayini kombo ya Yesu donc balingi na bango susu Yesu te bango baolalisa bato pongi bino boya bolamusa bato bino biso tomeme baolokuta bamate ya lokuta bino boliboyela bango mate ya vérité donc batema na baprière banda obonda baluka badelivrance ekosimba te awa
yo ozoyela biso ake molimo mosantu alobi ke bana ye baluka ye badon spirituel na bango kosekwa baluka ye molimo alobaki bo yo ozwa kosemisela biso molimo alobi biso tozwi badon na bango tokangi na bazamba na bamai na baprison moko ya mitui ya bango mo bazoloba tocheche deja bango kuna bino bozoya boloba baluka nzambe badon na bango ezonga donc bozwa kokwesa oyo biso deja tosali alors toyebanga nayebaki te ke baservante na bino bolandaka mosusu bakoma na badélégation c'est grave mokolokolo azoyebisanga ke intel akotindela o délégation na ye elekelaki ngai njoka bakoma na délégation yango moni na vie moto akopesa kado to akoluka pambola yo soki ye mopa aza agité na kado na ye kozwa te motu ka lelo boyebani te lobi ayelo eloko kozwa te bandeko na ngai salela nzambe na yo kopesa mokumba na yo na motu te ndenge apôtre Pierre Paul abandaki koboya aboyi na ye mokumba napesa na bato parce que ayebaki etadama bato eza mabe bato balingi kobebisa bavie ya baninga na nzela ya mbongo bozala prudent bozwa baenveloppe ya bato te bosala mosala nzambe tozwi ofele tosala yango ofele tozwa bambongo ya bato te tosenga bato baeloko te po te bango bazokotela na nzela mbongo yo ozomona mbongo nzoka zala yo ozomona mbongo munduki yo ozomona mbongo meflèche yo ozomona mbongo nzoka liwa basombi yo donc bozala prudent nouvelle génération nayebi ke kolo aotia mayele makasi lisusu ndenge asali grâce na nga nazwa mayele parce que kolo alaka nga mayele yango mpe ndenge eyela eza mabongisi na ye lelo oyo nakuta ye na baku nazwi bashock nandimi te ke moto akobenga ngai so na telefone o mama Rebeka moni nde naza boye mama esili parce que enyonso wana ezalaki kaka masonge mpona koluka yo olingo bondela mpona mama nazoyoka bien te mama pasi mama nga boye mama nali kotelema naokoka kotelema te bandeko moto olingo bondela mpona ye foto eza te mama makolo ezotema te nayaka na mbeto sava priere na nga tielanga nano foto na yo namona nano yo mpo te nabondela mpona yo bokeba na bato asa foto bandeko parce que bayebi na bafoto mpe todetektaka bango bokeba tinda foto ndeko alingi kotinda foto te kimeli mobimba yango wana ayaki kosala nini nzoka ayaki nde kotika pasi wana mpa na yo so nameka ye kaka kobondela mpo na ye donc pasi wana nde alinga kokoti yango na nzela na vi na ngai donc biso tolalisi bato pongi bandimeda ya balali pongi bino bozwa bolobaki yo otelemisa bato ana vie de prière batelema yo ningo l'acception yo nde oza na vie de prière yo nde guerrier alors oyo okuta na biso nde bakonzi internet ade tovanda nzo bamama mosusu baoteya bino liloba nzambe baza bato bawuta na baeglize ya molimo babima bawapi baza bato bawuti deja na monde molili deja bato basalela bapratika mabe bato mosusu bawuti na baeglize mosusu ya bakoko kaka balobela bakoko bayebi batradition ya mabe babimi na internet awa bali kotombola kombo ya yesu te bokeba na bato bali kotombola kombo ya yesu te yango wana nde raison aotombola le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yenda olaksa Jésus de Nazareth, il est puissant, il est Dieu. Yangona babenga anga na téléphone, balobi ke Jésus aza nzambe te, landa nzambe na biso. Lokola na boyaki nde sikoyo. Bayaki non, on va pas beta mutu, tu vas bundisa mutu. Bayaka na ko proposer mutu. Soki mutu a refusé, ase kaza mutu na biso te aboyi. Ande la balancer attaque. Ndenge ba oyela de toyebite. Batambola na basak pour bimisa milimo ya bato bandeko tobundi pe nzamba za nzambe nguya tozote un Dieu terrible, un Dieu puissant. Jésus de Nazareth, il est Dieu, c'est lui le tout puissant, le créateur de toutes choses, mokonzi à l'univers. Muto akokangisanga monoko na tombola nzambe onga na lingaka azate. Il n'y a que lui mon sauveur, c'est lui qui m'a sauvé. Bino peso ki nzambe na bino sauva bino bozo témoigner muto o déranger bino azate bo garder bandi na bino. Na tiaka vidéo pona bana nzambe, na tiaka vidéo te pona bino bato o bolingi Yesu te boya. Bato déjà o balingi Yesu te baza censé te akota la vidéo o. Pote ngana za na kombo musuta opesa bato na mokili na bikisa raté. Mais ngape na obika kana kombo oya Yesu ti mukola suka so na kangi motema kaka kombo ndi mutu kobikisanga. Alors bino bolingi Jésus te, bino bolingi nzamba solo te, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bolingi te, ba koko ngana zo ebisa bana nzambe ba koko lokwa ba David ba Moïse, bino bolinga basale ba koko o basalela nzambe te baza ba idolâtre, nde bino boyaki kotaki ngai. Donc kombo na Yesu ka nde bokangisanga monoko te.
pote yende mutazo bikisa biso yenda zo pesa biso sali donc sali yena kombo mususte bo yena évangile très compliqué boye libana nzambe très compliqué baboya oyo njoka apôtre Paul azoloba na nyonso wana siko liwa Yesu ezanini soka fu bakataka njoto po babika siko liwa Yesu ezanini so bolandi Paul bien bozomona ke Paul azoboya makambo eza compliqué azoloba déjà liwa Yesu ça suffit donc kombo na Yesu ça suffit tika te nzamba pambola bino donc bayinaki nga pona yaki ki telema boluka ba don spirituel na bino boluka molimo mosante bosala ba gêne biblique kota ba prière ba repentance sincère boluka nzambe le créateur de toutes choses mokonza l'univers Jésus de Nazareth donc bango ba yoki kanda nde ba telema ki pona ko takenga lokola ba mpe baza makambo ba yeba kana molili balobi na minute oyo ndenga zana abimisaki na temps na ite donc tokende ko sasa et donc ba yaki penza mama oyo pe na mwa mwasi amona na lisusu te donc keba ko bakutenga pe gentil nazala nanga gentil naseka nanga na mutu nyonso njoka babitala oyo yo seka na biso to abanguma biso to abanyoka biso to aba elema dangereux yo seka na biso yo nani oseka na biso tolaki soki biso toseka te monde mosusu bandi kotinda ba délégation c'est la première fois na yokaki baservant oyo bakoteya nzambe bana nzambe njo bana badélégation ya kindoki donc bino boye poto bosangisi na ya poto nani bokomi terrible cette fois-ci kolalakisa bino ke c'est lui ye ka moto alonga ngubu botanga Job 40 botanga Job 40 et là vous allez voir makaso nzamba tia na ngubu ye moko azoba na ebisa Job na ko tobole miso akangi atobole miso donc nzamba alolakisa ke yaleki na Samson abika anga nzambe na mutu na lunga kai nzambe wana de toko te ya bino bandeko ka Yesu azali kolo Bible zolo bango na Rome a na Rome 10 na tangi na kombo na Yesu na 9 Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo orobika soki makambo eza clair bongo na obikisa bato na kombo nini yoka makambo Bible lobi na 13 na sote ya solo ekomama boye moto nyonso oyo abondelaka nkolo akobika siko na tinda bato babondela nzambe nini obino bolingenga na lakisa bato toyebani te bogarde bandi na bino so bolingi penza teke na ya kobimisa bakombo na bino bato ya délégation donc bogarde bandi na bino na exposer ba photo na bino te to ba numéro na bino te bogarde bandi na bino po boza tellement dangereux ya mabe makasi bana nzambe te pe bolingi nzambe te boboyi pena nzambe na bomoi na bino papa pasteur mama pasteur bandeko na ngai somo nzoka baza agité wana ndeko na biso te soko za complication na musala nkolo yebisa biso mama njoka baboma bato boye bangonde bazalo kwa bayi ko luka ode bazui na téléphone ba ke luka bato yo salaki témoignage yo témoignaki na vino bandoki oyo ciblaki bango bokeba na ba témoignage obino bozucha bango ba oya ba comprendre des témoignages na monde na bango baza posa te ba yeba na bakuta baza na ba numéro na monde na bango baza na réseau et besoin na te so bato mosusu babetaka zege mpo babeta bayeba makambo nde bible ezoba biso na proverbe mais biso mpe tozege na biso eza Yesu masiya nde moto ayebisaka biso makambo oyo ebombama bible elobi na Jérémie 33:3 invoque moi je te réponds et je te montre les choses cachées makambo oyo oyebi te yango ngai nakolakisa yo ye nde zege na biso nzambo biso tokobelela na Jérémie 33:3 mais mpona basusu zege na bango eza mai zege na bango eza zamba zege na bango mabanga zege na bango bikeko mpona koinvoke bafodie balakisa bango makambo bilima banani bakende koyeba makambo na basimetiere na bazamba bakende koluka koyeba sekele mais biso sekele na biso oyo akorevele biso bachose caché eza Yesu ndenge abimisa esiko betadami ya basali ya nzambe couple pastoral nde bakendeki kosangana na membre ya famille na ngai oyo na betelaka bino na témoignage oyo abomaki mama na nga donc ye nde balobi biso toya pembeni na ye tosala nini asava tosala botosa basangani na famille basangani na babone ya mabe bango wana nyonso parce que ope pas mélanger tout parce que bible ezoloba ntongo Elia azoloba natikali ngai moko Elia nzambe azoyebisa ya ko 7000
oyo nanu bafraîcheté de vabal nayebi ki ya korseti mine oyo na bagumba meli nzambe abikiko te malgré bitumba malgré bataki bokanga motema yesu mosusu aza te ka yesu masiya botombola kombo ya yesu na bandako na bino boelever le nom du Seigneur dans votre maison dans vos cœurs botombola kombo ya nzambe bosala mitema na bino ngomba montagne au lieu de rendez-vous ya yo na nzambe bosala ngo na mitema na bachambre na bino boluka yesu nzambe mosusu ateka nzambe autorité ya nzambe puissant nzambe terrible mobikisi ya babeli nde nzambe biso tozoteya. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Natangi na kombo na Yesu Masiya iloba na nzambe natangi nanu na psaume 50 natangela ya bino deja natanga de na Sion natangi na kombo na Yesu na Sion mboka ya kitoko pinza nzambe azali kongenga nzambe na biso aye afandi niete moto oyo ezikisaka azali kokende liboso na ye pe mopepe ya somo ezingi ye mopepe ya somo oyo moto akongenga o moto ezikisaka nyonso moto ya somo oyo moto wana yango kompanie video onga nazosala moto pende kompanie video moto estika ba dégâts neto yelaki bana nzambe moto a séparation na ba mari de bino bobi moi salinga laksani biso do bosalela ba réunion mais bana nzambe nzamba liboso na biso yenda katisa Jourdain liboso peuple Israël nzamba atika biso te totangi na kombo na Yesu natangi na kombo na Yesu na Colossiens so Colossiens bulba Colossiens natangi na 1 natangi na 12 na 13 na 14 natangi na kombo na Yesu Masiya bopesa merci na tata na esengo nyonso pamba te ye atambwisaka bino na moi abongisaka bino po bokoka kozwa bomengo oyo abombeli bato na ye nzambe atambwisaka biso ka na moi donc nga bayaki ozinga nga do bato molili bazinga bakomisanga moto molili na bona nga nzambe na bango bandeko na nga nalingai na nga te dès le début de nalobaki botika mutu abondela nzambe na ye likambo ya nzambe eza likambo ya choix oyo nzambe alatisi biso naponi nzambe na ngai botika nga na tombola nzambe na nga bino pe bato botomboli ba nzambe mosusu bosala nzela na bino nga pe botika nga na nzela na nga deke bino bozokanga makaka koluka koyela bana na nzambe molili kodeveye bana nzambe baki na kombo ya Yesu lobe akomotanga kombo mosusu donc bino bozanaka bato nyonso babwanga na nzambe batangaka kombo ya nzambe mosusu nde motema na bino ekiti bino nyonso tokomaka ekiri moko mais non nga na boyi nga na bona nga nga na boyi na kombo na Yesu nga Yesu na nga ka ye le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, mokonzi à l'univers, Jésus de Nazareth, œuvre de la croix. Yango biso totombola nga na bika na kombo nango nga na vivre makambo ya pasi mingi na bomoi na nga il n'y a que cet Jésus au bio bozoboya yenda rendre nga vie yenda biksi nga na ba mai na ba l'âge à 4 ans yenda bimisi nga na ba kunda déjà ba oke kunda yo za bomoi mais nzambe akangolinga na wuti na nzambo musika na zan expérience ka na nzambo tala nde nazoteya na kikukuma mpo nazaka na expérience na siko nazana na kikukuma na okokona otanga bien te siko na age na keyeba nzambe ya sika moko boye nzambe moko ya sika siko na kotenga na expérience na ite tukusuka na ye wapi mabaku na mabaku kaka nzambe na nga kutu awa nazotanga nao nazokokangama ebongo siko bato oyo nayebi na ngai te seke na ozala na kokangama ndenge nini naza kikukuma te me nazotanga na kikukuma siko nzambe ni onga na kotanga kombo na aleki kombo na nzambe na nga azate Bible il est incomparable il est comparable asi alongola biso na bowumbu ya molili ngala kozonga na molili te ignorance eza molili nzambe deja ye aza pole nzambe mosusu aza te pe akomisa biso bato ya bokonzi ya mwana na ye ya bolingo
ezali Yesu Masiya na suka wana na clôturer vidéo nanga. Nzambe obiso tozo bondela, c'est lui le Dieu des miracles. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui mokonza l'univers. Yende nzambe obiso tozo bondela bandeko nanga. Raison o se Rebeka linga ki atika mokili. Bako kuzwanga bako tchanga na sac pona boya ki ban fait étranger. Pona tombola ki Yesu, pona la musa ki ba maman, batema na prière, ndi yango no moni ki baki kotakenga, mais bataka liboso na via mutu vie de prière. So baboto le vie de prière babi ki okokorte le matin, mais gloire à Jésus na bolingo na atiki ngai te, atele misingai, a utiliser pe musana ye, a soutenir kinga, molimo monsanto azalaki na ye, atika ki bisote, azalaki wana pona biso, po Bible lobi kam tatele misaba obakoyi, basimba ba obalingi bakoya, molili zamboka na bisote, ye déjà longoli biso na molili, po mema bisoto tambola na pole, yende moi oaza kongingisa biso. Donc bandeko na ngai, soki yozo senti na kati ndako noza na vie de prière te, déjà bazui vie de prière na yo. Telema bondela luka nzambe. Toza nzambe musute, ata makambo elekeli yo, to na kombo musute, bat balingi Yesu lisute. Kaka biso to aka na Yesu. To bat baboyi Yesu, baliko tombola kombo na ite. Mais peut-être Pierre na oyo apesa bato mususu kombo musute kaka bakaka atanyo batambola kana na kombo Yesu Masiya oyo musana servant de Dieu te kuna zobani biso bazotuna biso est-ce que basali na bino alelo batea bato ka kombo Yesu ka kombo na Yesu kombo musute ka kombo na Yesu Masiya. Alors nzambe apambola bino lokwa bolingi bato gentité na mokili bolingi bato basekaka te bo changer ba nature bato bo changer lolenge ya bato tika nzambe malamu apambola bino toke na bino lolenge bio bolinga muta amemisata mino pete aseka pete atalinga ki aseka poza ndenge na ye tika nzambe azana na bino apesa bino kimia pe boboto o nyonso kolinga atelema kolo amona yo makasi ya ngubu na mai akuta na yo face à face lion des tribus de Juda amona yo nzambe nanga na ba forme oyo komimonisa ndongo kuta na sol bango bazana mutu akofulongola bango subekai te na misu kola kuta na bino nde bozo bundisa ba innocent ba juste bate ya kombo Yesu te sango malamu epanda na sango te bino bolingi bato mabe bolikaka koboma ba vie pour ya bana bato te la mukate ba don spirituel bato la mukate to yebite bolingi nini. Donc na kamo ki bokoma na ba délégation bolingi nzambe te boliko tombola pe kombo Yesu Masiya te eza dangereux na mutu atombola kombo Jésus te kombo Yesu Masiya eza dangereux na mutu atombola kaite tika nzamba bosanto apambola bino azana bino. C'est ça les raisons. Que le Dieu vous bénisse. Amen.